Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso to bayekolinga mama ile ya nitu na pesi bino mbote mingi. Bino bayekolinga mama ile ya nitu, bino bayekosepelaka na émission mama ile ya nitu. Yango na lobi na bino boye ma vipi. Moko wazima, est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe amawa, nzambe abolingo azako batela. Boni pebino. Meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu. En tout cas, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Nzambe amawa, salabiso ngulu. Toko mati, nasuka ya mbule ya 2020 oyo. Parce que ane oyo eza ane moko ya pasi makasi enyokoli biso nyonso toza awa en tout cas mokili mwemba awa kolobaki pandémie etoucheki ata na proche na ye te to na famille na ye te aza te biso nyonso tonyokomi makasi mpo na pandémie oyo ya maladi oyo eza kotungisa biso ya coronavirus. naye kosola na bino bandeko na ngai na misala kosola na bino me na kosenga na bino ere mosusu bino baye botalaka ngai soki otali ngai lokola bamama lano nzubu bozanga kotyanga na bapriere te fo kotyanga na bapriere ata bacholanga nazanga mama mama nanga Alice Ndombele mama nanga Alice Ndombele bozanga kotyaka mwana na bino na bapriere te bino baye boza kotala nga bapasteur botalaka nga baevangeliste botalaka nga peu importe nzambe yoka losamba evangeliste kaka te nzambe yoka losamba mutu nyonso soki olingaka nga waye mama ile ya nitu tyanga na mabondeli yeba kotyanga na mabondeli mpo nzambe esa nini abatelaka jésus christ aza toujours couverture na bomoi oyo ya ngai ndeko na bino parce que bamenase ezozanga te masolo mosusu oyo tobeta kobeti lisolo badongola miso bafungoli mpenza miso boye babi likambo econcerne ngai te me ngai nde bayaka na butu bakutaka nga bien blende yesu kati na nga akomisa ngai nzambe ata banyama ya zamba bango mpe bayebi yango nazalaka flèche nga nde besimba te bokoka te sika bakunda motolo na nga boyebi te esimba te bandoki na ye tosolola bandeko na nga boza kotala nga makambo na ye nango mpo tosolola na bino lelo eza makambo eza trop grave awa kutu baje eza te ya vraiment trop grave makambo na ye tosolola nango lelo boyebike bamasolo ekokanaka te mais oyo eza matata eza vraiment grave nalobi grave na ndenge nini boyebi bato ya misala mabe balingaka te badenonse bango bato ya misala mabe balingaka te babimisa misala na bango ya mabe libanda bandeko botala yanga mateya boyoka yango na kati ya baeglise ya te awa toteyaka tolobaka makambo ya solo wabino mama ile ani tunavandaka telefone nanga moto esonaka babengi balobi oyo tomoni kaka yo olobela biso likambo tomoni kaka yo olobela biso likambo likambo naza nango kosona bino lelo bandeko nango bolinganga botalaka nga eza na bamama na biso moko basangani bamama na bayebisinga baza a partir ya 60 ans ti likolo de 60 ans de 60 à 68 ans baza na mwa clique na bango ya bamama bamama na biso na babenga mpo bayebisanga ke mama ile ya nitu yo solola mama mabala ti me babala eza na makambo mpe ebele ya ndenge na ndenge na kati ya ndako ya libala esika mwasi na mbali bavandaka bazaka na basekret oyo bayebi bamama na balobi ke makambo na bango elekili bango tellement mingi bayebi te soki biso molo tolobi toloba basemeki bakotelema bafamille ya mibali bakotelema yango wana tokende yango na media toyebisa na mama Eliane Nitu ye asolola yango biso mo tokoloba yango te ye aloba bayebisinga mama Eliane bamama bazaki oyo soko alobi azwi telefone apase na moninga oyo soko alobi azwi telefone apase na moninga bamama wana baza bamama oyo baza basi ya mabala baza mpe na bamibali na bango na kati ya ndako bamama wana baza kolela nini boyebi ndenge toza boye na babikolo na biso bamama na bazaki bamosu yaki bamama ya biso ya bazaire to bakongo bozwaka nde bokozola yango na botama na ntango ya mobutu après indépendance donc na mesana mingi na zaire mama ya biso mosu azalaki mama ya biso ya mongo na clique na biso ya bamama na biso wana ndenge baza na mwa clique na bango basala ya bamama ya baage na bango wana bamama balobi ke mama Eliane biso ba oyo tokomi na age ya ba 60 ti likuwa baza bamama 60 61 60 ti na 68 ans mibali na bango babandi apati ya ba 70 ans ti na likolo bamama ba 60 mpe bana bembela yango ba 68 bembela ba 65 ans na kati wana balobi mama Eliane Nitu toyoki koyebisa ke mokili oyo deja eza ya kobeba mokili ese komi deja na suka mabe ese komi mingi na se na moi oyo problème eza nini
problème ezake ba mama na ba mama moko ba bongola mitema ba mama o basala vie babala babote me babongoli mitema parce que babi na ba âge oyo yaso ba âge akosaka na yango te kolala kolamuka toyebaka te lobi na biso toyebi te nzambe kande moto ayebaka na kosolola na bango na kati na bango ba mama ba constate ke bango nyonso baza na ba problème ya ndenge moko ba problème yango eza nini balobi na nga loba boye omoni bato mingi oyo bamibengi ba chef de famille moto oyo ozomona déjà na 60 ans ana 65 ans ana 68 ans to 70 ans aza chef de famille na libota na bango côté ya mama na ye to côté ya papa na ye babengi mokonzi ya libota chef de famille na bakinzonzi nyonso ye moto akendaka koloba makambo nyonso to ya famille soki nana alobi te likambo ekosalama te ata soki moto akufi soki nana alobi te ke bokunda bakokunda te oyo ye akoloba yango bato bakoyoka mokonzi ya libota na kasi na biso nyonso ande tozali bato nyonso bazala na bakonzi na kati ya bafamille na bango mama na alobi problème eza nini bapapa wana mingi baza na baparent na bango bapesa bango bankodia oyo boyokaka kodia kodia wana esaka mingi na bato baka bacommerçant ipare epesaka bango mbongo elukelaka bango baclient biloko moko ya ndenge wana ndenge aexplikaki ngai baparent mingi batika bondoki na bana na bango oyo bazalaka bamekonzi ya famille batika na bango bondoki mwa bapouvoir na bango moko boye abi mibali wana mingi so tala mwana bango banzoloko quelque part oyo basala nini bakatakata ye ntango azalaki nanu mwana moke mingi omonaki nga pouvoir na nango papa na nga moto apesa nga pouvoir oyo mais papa abota epesa ye pouvoir naza mokonzi ya famille babi batona mingi omonaka ntango bazalaka o kinzonzi moto abala na famille bango moto batelemaka onoko wana moto atelemaka yaka koloba kinzonzi mpo batikela ye pouvoir moko boye na kati ya famille to bapesa ye kodi ya moko boye na kati ya famille yango bamama na basanganaki babi mama Eliane meka kote ya koloba bafamille wana mingi mabota na bango eyebi ke non mokonzi ya famille na biso wana arandoki okoyoka yo mokonzi ya famille azoba non bondoki oyo ya ngai eza ya kobatela bino eza ya kolia bato te me babengi yango kaka bondoki na kati ya famille okomona ke noko wana soki alobi yango nde fo esalama me aza na bondoki aza na pouvoir moko boye oyo bapesa na kati ya libota alors na basi na bango nde baviva na basi na bango wana boyebi ke mwasi na kati ya ndako alibala adécouvrira moke moko alobi ke ntango abandi kodécouvrir mwa makambo ya mabe ya mobali na ye ya nkodi ya oyo mobali na ye aza nango par rapport ndenge amonaka makambo libota ndenge eza koleka ameki kovandisa semeki na yebisi semeki ndenge nini nga mobali na nga naza komona makambo moko boye naza komona boye semeki arépondre alobi soki okeye epai ya bato kuti bilanga na bango kolingo kota na kati to banda kobuka bandunda na bamadoso yo kuti na kati libala ya bilanga lokola yo na bilanga na biso vanda otala ndenge tolonaka yango oza wana mpona obuka na kati ya bilanga na biso te alimboleli nga alobi ke elakisi ke ndenge babali na kati ya libota na biso boye oye te mpo ozwa makambo na biso obimisa libanda to ozwa contrôle ya makambo ya famille na biso makambo ya famille na biso etikali ya famille na biso oza kaka mwasi oyo babali makambo ya famille na biso kanga misu kanga monoko etali yo te abi bapapa wana nyonso mabota na bango eza bakuzi babike te ndoki ya famille na biso ye wana bapapa wana bango kaka bakinzonzi ezala kaka bango bamonaka oye noko oyo alobi exécution mbala moko soki noko alobi fo bo exécuter soki papa wana alobi fo boyoka mingi baza na misala ya mabe abi mingi mama nito bana na misala ya mabe bakonfirme yango pourquoi parce que bango na clique na bango ndenge bakutani baza wana mibali na bango nyonso baza banoko ya bafamille mibali na bango baza na bankodia mibali na bango baza bokonzi ya mabe oyo baboti bapesa bango. Alors, alobi mama Eliane toyebi sio parce que émission eza préparée pour le mariage toza pe basi na kati ya ndako ya mabala. Et alors, yango tolobi na oloba ke basi na kati ya ndako ya mabala tango oza komona ovandi na mobali oza komona mobali alinga losambo te linga oyeba linga losambo te mpona nini posa ya bamama wana mingi ezaki mibali wana babongwana
babongwana babanda kosambela. Pourquoi? Parce que tango Krista koya bakokende na enfer, bakokende na balifelo po misala na bango eza ya mabe. Kodia wana ezelo kouti na nzambe te ke boya ba pouvoir moko ya mabe, eza ba biloko moko ya mabe bapesaka. Yango ba mama baza ko dénoncer biloko wana ya mabe oyo mibali na bango baza nango. Ba mama wana baza te ke o bakola place moko bango nyonso te. Ba mama wana baye kosala ka connaissance na kati ya mboka na poto. Précisément ba mama na babenga baza ba mama ya Belgique. Baye kosala ka connaissance na mboka ya poto, ndenge ezalaki camarade na yo yeyo, osenda camarade na yo yeyo, basi bakomi ba mama mikolo. Ba mama wana ya mikolo bakomi na kati ya ba église, baza kobondela. Me mibali na bango balingi balosambo te. Waka nkana nga na nkodi ya na ngai. Nga na mokonzi ya famille, nga na pouvoir papa apesanga. Olingo me mama ba mangomba na bino pona nini? Ba binzami na bino na kokende te. Abi mobile atana kati ndako atana kolongo sambela balingi losambo te. La plupart na bango bakota banzela ya mabe. Abi vraiment ba papa mikolo mingi à partir de 60 ans til kolo, la plupart na bango bakota banzela ya mabe, balingi losambo te, balingi kobondela te. Yango na bisinga mama Eliane lokola bango bakenda na église te, balinga koyoka loba nzambe te. Solo la makambo pour clique na biso na mibali na biso totalaka yo. Abi clique na biso na mibali na biso mama ni tutotala kayo bakotala. Ba papa loba na bango ba bongola mitema. Moko lobi mama kolala kola mukeza habitude te. Oya nga kutu mama akoma mutu attention makasi. Naza ko banga mko mususu ala la mukate. Me akokende kana ba nkodi na ye wana to mona ba musubi tumbe bima. Kodi ezalaki epa ya moko na bango. Akufi siko nani akozwa nkodi wana ifalaki muta uta na nini ye kutu muta na uta kana Angola ifaki uta na Angola aya po aya ko récupérer nini kodia abiza satanique eza diabolique eza biloko ya mabe. Balingi pouvoir ya se ya moyo oyo, balingi pouvoir ya sa moyi eza kaka mateya toza ko forcer mutu te, toza ko obliger pe mutu te, eza kaka mateya toza ko loba ba papa oyo na koloba kaka ndenge balobi keza pona ba papa balobi na makambo ba mama te. Soki eza ba mama to koloba pona ba mama, mais balobi nde pona ba papa. Ba papa mingi bazaka na bisimba simba. Tango baza kokola mais oso okoli te papa. Okomi na 70 tika. Bongola motema na kati ya bisimba simba wana. Na jeunesse na yo omesana ki kokende banzela ko simba simba. Mais oso okoli okomi na 68 tika liwe yake lobaka te. Tika bisimba simba. Liwe tango koyo koyeba te. Okokende wapi? Basi na bino baza kolela. Basi na bino baza kolela. Okaka chef de famille. Ba cousin cousine na libota nene so ba respecte kena ninga osakana te. Mokonzi ya libota. Mais bokonzi mwa naturel te. Bokonzo papa mutapesanga. Bokonzo ezaka na noko na biso mutapesa. Naza koloba oyo bango balobi. Bokonzi oyo ezaka na noko na biso avant kufa atikelinga bokonzi oyo. Mususu alobi ke mama, ngai oyo nga mobali noko na ye avant akufa. A obligé il faut kende Congo pour kende kopese pouvoir. Noko obligé que il faut kende Congo kende kopese pouvoir. Ye pe ko ezelo ko amesana kana amesana kinango, webika batu na biso ba yemba dia amesana kinango. Asimi zela sanini akei noko atikele pouvoir. Atika na meza ba pouvoir amabe, ba pouvoir moko maléfique, eza biloko ya malamu te. Bato bakoma ko sambela, bobongola mitema. Tango Yesu akoya kokamata ngomba kelelo ekobeta la 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 eh Nemse ki mama, lisolo bo pesa mo pe ya Jeff Ifonge. Ye mo ko yembela ba pasteur Mobimba pe ateka kete boum. Moni charlatan. Ye. Ah Jeff Ifonge mo ko kamata ngapa ba sero na cheke loko na suki awa. Nemse ke pesa ngo ko za na Belgique. Habite mama. Na préféré na pesa ngwe pa na yo parce que baka mingi makamwa mabala pe mibali na biso ngo batala kayo lokola batala ko tolingi message lekele pa na yo ba papa boza na Belgique kuna ba mama balobi ke
boza bato bisimba simba bosimba na bomwana bamususu papa na bino mutu bakotse bino misala mabe bamususu banoko na bino bakotse bino misala mabe baza kosenga na bino na bolingo nyonso balingi bino mingi mbula elingi esila balobi ke bapapa wana boza partir ba 65 ti likolo bango pe ba mama balobi na groupe na bango baza partir 60 ans ti na 68 ans baza kolela pona mibali na bango ba femme pleureuse bazo lela pona mibali na bango mibali batika misala mabe mibali basi bakoli yo batela ka famille yo batela famille ndenge nini nzamba lola nde mutu abatelaka Yesu Masiya nde mutu abatelaka ndenge nini yo mutu komi ko batela famille na pouvoir nini na pouvoir ya bondoki, pouvoir ya molili, pouvoir ya butu, yango za kobatela nango famille. Alors bande kona kati ya mabota foko yeba kobondela. Total ka ba mama na ba 60 ndenge baza kolela pona mibali na bango. Boyo ka ndenge baza kolela ba mama wana. Ba hebsenga mama Eliane, tokoki koselo ba voice mail. Ba famille ya mibali yango tango ba koyoka mama, balobaki ndengo koti na bilanga la biso. Kokende ko bimisa makambo na biso libanda te. Ba bali yo kobala makambo libote tali yo te. Yangwana moyenga mona leka ezate pona ngala loba na voix na ngai ezate yo lobela biso kaka ba famille mingi ba yebi misala ya bandeko na bango ba yebi alors ce cause kena ignorance tango zokolo moki enoko azako bwaka loso enelongi omoni ke papa abande ko bwaka loso enelongi omoni ke babande ko sala makamo bizarre otali nzoto banzolo ko mikata te bakata kato banzoloko eloko nyoko sala kimele pa ya Yesu Masiya kimela na losambo banda ko bondela sambela biloko nyonso mabe batyo na kati ya nzoto ebima basi na bino baza kolela kaka pona bino basi baza kolela kaka pona bino balobi liwa eyaka na groupe na bino boza partir bato ba 68 ans ti likolo soki liwa eyebo kokende wapi milimo na bino kokende wapi yango nde kolela o ba mama baza kolela ba papa boza kotala ngai boyoka kolela ya ba mama ba kolela baza kolela pona bino moko ba papa baza kolela pona bino soki na nobongwana te oyebi Seigneur te luka oyamba Yesu Masiya azala kwa mokonzi pe mobikisi na yo pesa molimo na ona Nzambe pesa bomo na ona Nzambe poli we yake lobaka te eyake lobaka te pona rape mukolo te eyebi riche te eyebi pauvre te eyebi pasteur te eyebi évangéliste te eyebi mopagano te eyebi païen te eyebi chrétien te soka mukola Nzambe alobi na kozwa mutu nanga mutu apekisaka ye pe azalaka te ata mutu boseli jeune prena soki Nzambe alobi azwa mutu na yasa décider Nzambe azwaka yango ba mama baza kolela pona bino ba papa boyokela ba mama mawa ba mama baza kotala kaka bolamu na bino pona bien na bino ke lelo na lobi soki liwe yebo kokende wapi botika misala ya mabe bandeko soko zana bakisi tika soko za mutu bakisi tika bakisi landa Nzambe ya mawa soko za mutu bakisi tika bakisi eza mabe c'est satanique diabolique eza mabe kisi ekomema ona lifelu ekomema ona nzela ya mabe kokanga makaka te singa wana ya rouge na lokote lokola ndoko mutu akanganga na kokabwana ka mukona kokufa te papa kabwana na singa wana ya rouge makasu wana yo bombaka bankodia wana yo tchaka place yo tekaka biloko na yo papa longola yango na magasin ke nkodia oyo yango zo kobendela nga bato bakota na magasin papa longola nkodia wana bwaka yango Nzambe akotindela yo ba client Bible lobi mutu akolela mutoki na ye moko avant kokende magasin na yo bondela Nzambe ya mawa loba na Nzambe Bible lobi ki mutu akolela mutoki na ye moko ngalo kwa nazokende koteka na magasin Nzambe ba client ba uta epai na yo Nzambe akotindela yo Nzambe apesa biso tolingaka Bible lobi na biso ki Nzambe apesa biso mutema na biso za kolinga pe munoko na biso eza kosenga nani oyo mwana ye kosenga elipa ya pesa ye libanga soko senga Nzambe bomanga kopesa yo banzela ya molili botika banzela molili lelo eza makambo ba papa kaka ba papa commerçant bana ya ba commerçant mingi batambola mabe batambola ndenge ya mabe ya lokola ba mama na Congo baza kokende ba Lomé baza kokende ba Togo ba Nigeria bakota bisimba kokende kosimba de gauche à droite nazwa succès na banda koteka biloko ndenge teka eza nyoso twana eza mabe mokolo ya suka liwa eza na date te biso soto na calendrier mukolo kobota mezali mukolo mbota mezaki na botama le 1er décembre mais liwa na yo bakokomela wana 3 jours kufi po yo koyeba ta mukolo kokufa te
bola na nzela ya losambo, bola na nzambe. Yo oza na bakisi na kati ya ndako na yo, oza na biloko ya mabe na yo, famille na yo epesa yo, singa loketo olataka wana. Olingaka kolongola te mokolo kokufa te, oyoki elifelo bwaka yango. Nzambe nde aprotegeaka. Protection na biso eza na nzambe tata. Ya na moto ya mokili te. Noko atikela yo pouvoir na ye, mpo na ye apesi yango na bana na ye te. Apesi yango na yo mpo aza monakazi. Eza mpo amemona lifelo. Papa atikela yo pouvoir. Oyo mpe batikela ye na papa na ye. Eza mpo amemona lifelo. Baparent ntango akala bakomprenaka te. Bazalaka na banzambe, nzambe oyo bango bazalaka na banzambe ya bikeko, bazalaka na banzambe ya mabe, bisimba simba, babanda koteka bomona makasu, balinga biloko ya ndenge na ndenge. Mokili ya lelo eza mokili ya ndenge wana susu te, eza mokili oyo Krista ya mpona biso basumuki. Krista ya deja potola na nzela na ye, ye moko alobi nzela eza mibale, nalakisi bino banzela eza mibale, ya bomoi na ya kufa. Me nga Kriste na conseiller yo kake pona nzela ya bomoi, ba oblige pe moto te. Yesu Masiya ye moko abiki banzela yango na telisi bino eza mibale. Mais na peso ka conseil ke pona oyo ya bomoi eza kaka conseil. Nzamba oblige ka moto te, atikela kaka moto temps ya koyeba ye. Bakoko na biso bayebaka nzambe te, baka na nzamba mpungu bayebaka nzambe te. Baparents na biso pe bayebaki pe penza nzambe te. Tomona baparents kobundisa bana na bango pona nini olongo église catholique okomi chrétienne, pona nini olongo musulman okomi chrétienne. Bazali meza nini eza liloba tango ekoti esalaka misala nango, eyaki moto comprendre liloba nzambe abi te nzelo na okende eza nzela mabe. Soki na ngina kuta na Kriste po tokutanaka na Kriste tango tokufaka, na tango aliwa soki moto kei nde tango nzela tokenda kutana na Kriste yango okokende kokutana na ndenge nini. Soki oza na bakisi na yo bombi yango mokolo yo kufi bakomi koya kofungola na kati ya chambre baya kokuta maboke bakisi kisi obomba yo papa commerçant. Eza malamu te, eza mabe. Totika masumu tola na nzela ya nzambe. Na lobika ba papa parce que bato babinga baza ba mama. Yango nazo koloba pona ba papa, ba mama pleureuse baza kolela, ba mama mu baza likita na Belgique baza kolela pona mibali na bango. Ba papa botala bolingo. Botala bolingo. Jésus atalaka Marie na croix, Yesu babaki ne kolusu. Atali Marie zo la Bible femme. Mwasi kolela pona ngai te. Lela pona yo na bana na yo. Lokola mibali bozalaka bana. Voilà pourquoi ba mama basi na bino baza kolela pona bino. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bonheur yango wana. Ba papa moko bwana Belgique boy. Bonheur yango ba mama baza kolela pona bino. Botika banzela ya mabe, botika misala ya mabe, bobwaka bankodia, bobwaka ba pouvoir ya mabe satanique. Bolanda Jésus Christ parce qu'il est un Seigneur, parce qu'il est un sauveur. Po mokolo bokozongisa milimo bokota na bokonzi ya likolo. Pona lelo tosiki wana kanda que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusaku mona nzamba nibelishane bana betu mos. Mbula yango ezokende kosila. Mbula yango ezokende kosila. Basi na bino baleli mingi. Baleli mingi balobi na ba famille na bino bayebi makambo oyo. Ba famille na bino la plupart bayebi. Mais moi ba bima boba lo beza te po mabale ko ya kokufa. Mama bi mama na 65 ans, mobale na 70 ans. Na ko bwana na âge oyo. Ba famille pe ba lingi te baloba makambo wana. Nzamba no beshene bana betu bons. Bongola motema na yo Yesu akota kuna. Bongola motema na yo Yesu akota kuna. Ozane mwewai, ozane mwewai. Bongola motema na yo Yesu bongola motema Yesu akota zala motema pembe likambo na moto te. Zala motema pembe bwaka bakisi linga Yesu Masiya linga bandikoza komona. Aimez-vous les uns et les autres. Zala moto ya losambo. Po atana se apungiso ko ki ange aya koza watika eska malamu ke okuta mutira ami mona lifel. Nzamba nibeshine bana betu boss. Bye bye.